Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tozali na masolo ya kafu bandeko babolingo oyo tokolobela bino oyo ezali ba masolo oyo touti kozwa yango na source oyo ezali ba révélation oyo tozali kobwakela bino bandeko. Yo moto oyebi ete émission ya radio Zoomel 1000 esi ebimi liboso ya bitando ya écran ya internet na yo. Tika distraction, tika kolekaleka, vanda yoka malamu o comprendre ndenge nini Tshisekedi azali kobeta bakombata dada to ndenge nini Tshisekedi azali kosakana na esprit ya bakombata to ndenge nini Tshisekedi azali kojouer na bakombata kaka na baje oyo abandaki kosala na tango ya Mobutu. Sikoyo achange kaka forme me bakombata oyo balobaka ete bazali bato ya mayele bazalaki kidiba bakomprenaki Tshisekedi te. Tango radio Zoomel 1000 toyebisaka bino ete Tshisekedi azali plus dangereux meme koleka Mobutu, bato mingi bazalaki kokroire biso te po ete Tshisekedi azali moto oyo akoki kosolola na yo boye bozali kosolola me tango bozali kosolola nzoka nde asi atimolela yo libulu oyo babengi libulu ya lilita oyo azali kozela un bon moment po ete akunda yo malamu. Bandiko babolingo bakombata ntango bamonaka ete Tshisekedi aye pembeni na bango bamonaki yango lokola bénédiction. Bayembeli ye banzembo nyonso ti baye kobimisa ete zongisa ye na Rwanda. Nzoka nde Tshisekedi na se ya motema azalaki koseka bango aza koloba nani boza koyemba banzembo wana ngai nakende kozongisa moto na Rwanda. Eske makambo bozali koloba boyebi yango wana azali koloba na se ya motema na ye. Me bandeko lelo tokolakisa bino bilembo ya Tshisekedi ndenge nini Tshisekedi aye kolakisa ezaleli na ye. Yangana tozali koloba bandeko bofungola matoi oyo ezali occasion radio Zoomel 1000 lelo ezwi pe mpona kosolola indirectement na bakombata toyebisa bino boye. Soki bozali kokanisa Tshisekedi nde azali
mwinda to moto oyo asimbi solution ya makambo nyonso na Congo, bozali kolekisa tango pamba oyo ndenge balobaka ete bokozonga maboko pamba nzele kokomela bino molai makolo ekokoma bino kilo oyo mwana oyo ayemba bandeko nzembo kitoko yango ezalaki nzembo oyo ntango ayembaki yango toyebaki te nzoka nda ayembelaki yango bakombata bandeko babolingo. Boyebi ete ntango bakombata bamoni Tshisekedi aye pembeni na bango balobi Dieu merci tozwi solution. Mais avant Tshisekedi aya bandeko, il fallait voir ndengo mona ete bakombata bazalaki kolinga kutu koyoka ta na matoi na bango te kombo ya Kengo wa Dondo. Soki tolobi tobimisela bino ba image nyonso tu oyo bakombata baloba mpona Kengo wa Dondo bandeko, ennemi géré oyo ata soki opesi kombata poison na kopo lobi melisa Kengo wa Dondo sans plus tarder akomelisa ye yango. Bino moko bomoni ndenge nini basosolaki Vital Kamerhe na bakombata balobi n'importe quoi. Et puis pour mona ete Tshisekedi azali hypocrite mokolo oyo asalaki première tournée na ye bakombata bazali kososola meme Vital Kamerhe koloba ete azali mwana ya mboka te pe Tshisekedi hypocrite qu'il est azali kondima alobi ata eloko te azali kondima nyonso tu mpona kolinga nini kosatisfaire bakombata. Toyebisaka bino ezalaki stratégie ya Tshisekedi. Tshisekedi ayebi na eke makambo ndenge ezali na kati na mboka ezali impossible po aleka. Mais Tshisekedi azalaki na stratégie na ye bino bozalaki comprendre yango te. Stratégie na ye ezalaki ete parti ya UDPS ezalaki na mbongo te. Alingaki a profiter nde na tournée na ye wana oyo tournée oyo bino bosalaki ba cotisation bopesaki bambongo yango wana nde ya parti ya tournée wana tango bazuzu bambongo bakomiti na Congo nzambe pe alobi bon lokola bolingi bino ba opposant congolais oyo ba opposant ya lokuta bolingi komonisa kaka peuple na nga pasi bato pe ya UDPS ba membre ya UDPS bakamati badokoli une grande partie ya mbongo nde yango namoni ete bato ya UDPS mo mobule kotaki nungu na bango me babombi balingi koloba likambo yango te yango na bandeko. Deuxième fois oyo tango Tshisekedi ye na makambo na ye ya maladi ya batraitement na ye tango babeti mwa batonga na ye ayoki mwa makasi yango na Tshisekedi aprofite lisusu obandela tournée yango ndenge ezalaki mpo ye moko ayebi ete mbongo ekotaki ya ebele yango namoni ete asali lisusu ronde ya tournée wana ndenge abandelaki Canada abandi na Suède akei soki Angleterre ale Canada États-Unis soki pe akokita ti na Afrique du Sud wana nyonso tu po ete bakongola lisusu bambongo bandeko ba stratégie oyo tozali koyebisa bino bakongole nde bazali kocomprendre te. Tshisekedi ye moko ayebi ete na élection oyo azali perdant yango na bazali kolela bino deja bavance bazali kokosa nini ke non kuna bakotriche il faut totala serveur ya makambo ya nini bandeko nazali koyebisa bino ya solo peuple congolais et surtout bino combattant bino bato bozali ignorant bozali comprendre eloko te boyebaka ete tango bozali kobeta tolo ete bino bato ya mayele mais Tshisekedi azali kotala bino azali koseka bandeko. Est-ce que bino bokoki kondima ndenge combattant balobaki bamakambo mpona Kengo wa Dondo ye kutalongwa kuna mama na ye tuti tata na ye pe tuti tala ndenge azali tala elongi na ye tala ndenge azali bafinga Kengo wa Dondo ndenge nyonso nani yango andimaki ete
un jour Kengo Adondo akoya na Belgique akutani pena leader ya ba combattant pe ba combattant bake na salle ba beteli Kengo Adondo maboko bandeko oyo penza nzambe alakisi biso ete bato oyo bazali bato ya kolanda te bazali na bango bakibolabola yango wana bandeko biso bato ya PPRD tozali bato oyo tozali na caractère toyebi ndenge nini soki tolobi non soki tolobi oui biso tozali bato oyo te lelo tolobi non lobi tolobi oui te bandeko ba bolingo eloko ekamwisi biso Vital Kamerhe kaka oyo bafingaki ye meme liboso ya Tshisekedi na batourne na ye asalaki boyokaki ndenge nini baza kokritike Vital Kamerhe me lelo Tshisekedi ake koluka bango bandeko ne ebandeli Tshisekedi asalaki neti asalaki grodo tango ba Vital Kamerhe baza kosala neti koluka ye Tshisekedi aza kobombe nalingi te nalingi mutu akutana na ngai te alobi nalingi mutu akutana na ngai te po ete UDPS ezali parti oyo elenda baje na bino wana nalingi yango te bakengo na bakamere bakangi na bango maboko bandeko tango Tshisekedi akomi na Kinshasa amoni pression na kati ya mboka ndenge nini le rais peuple alingi ye bandeko likambo ya kokamwa Tshisekedi lelo soni esili akomi kolanda moto lokola Kengo Adondo na kinsweki po abondela ye basangana ake kolanda lisusu nani Vital Kamerhe po bato ya UDPS bakomi kokosa bomoni kutu Kengo Adondo aye koluka ya chichi bandeko nzambe alalaka te Kengo Adondo alobi te ngai nazalaki na nga na États-Unis baluki po balokalize esika nga nazali ti Tshisekedi aye kolokalize ngai nde asalaki tuto okutana na Bruxelles oyo ezali mbata ya litama ko oyo mbata ezaka babeti na litama me mino na kati elongwe oyo nde babeti bakombatant yango wana bolobaki Kengo azali Rwandais bofingi Kengo ndenge nyonso me lelo oyo Kengo Adondo aye na Bruxelles bopesi ye esika avandi neti mokonzi boye na bakamera bofilme ye bokomi kotuna ye na meme bakestion alors que tango bobandaki koloba ye mokolo Kengo Adondo kotya awa mutakalisation tokosala ye boye wana ezali deja elakisi ete bozali bafaux combattant na leader na bino azali pamba bozali bato ya lokuta bozali koluka nde mbongo bandeko tala lisusu likambo ya kokamwa Vital Kamerhe oyo tango ayaki na Canada mbala ya liboso oyo Félix Tshisekedi aorganizaki groupe ya bato ya UDPS baluba oyo bakendaki komenase na conférence oyo esika alingaki asala tala lelo confusion monene tata ya Félix Tshisekedi oyo ye moko Tshisekedi akei kosala tu mpona koluka toloba kaka peti na ete ake koluka peti Kamerhe po ete anegocie na ye apeti en tout cas il faut botyanga poa po ete ngai vie na bino mpenza mwaye te bandeko Tshisekedi amikitisi ndenge ezalaka te bandeko kokoma mpe paka ezalaka mpasi ye bandeko Tshisekedi ndenge azali wana valeur oyo bakombata ebele bapesaki ye balongoli yango bandeko na minito ndenge nazali koloba nazali na banouvelle ebele oyo bakombata mosusu balobeli ngai po ete bazali kolinga koloba te balobi yango na ndenge ya sese mingi mpe babengaki biso mpona kofelicite biso na émission tosalaki lobi mpona Tshisekedi me bazali bakombata oyebi te ebele bazwi déception mpe ebele balobi ete basatendre na eloko ya malonga te Tshisekedi akomemela bango victoire te ezali kaka bandoto ya baba wana bakombata moto balobi yango bandeko balobi yango babengi tosololi
po ete nakoki kotanga bakombo na bango te po bino bokoma lokola babolole po lobi bokende boluka tobeta bango bosala boye bato basi bayeba bino mawa pe pasi. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ba peuple congolais tozali kosenga na bino bomeka nanu kolamuka mwa moke toto meka kolamuka tolobaki ete bakombata bango balobaka ete ba peuple bolamuka pona komba oyo bango bamenaka komba moko oyo ezali na yango ata na tina te komba moko en vain oyo ezali kopesa ta lifuta te me biso sikoyo tolobi ete ba peuple congolais bolamuka pona totalisa bino ndenge nini ba opposant congolais bazali ko distraire bino bandeko ba bolingo nazongi nano mwasi mamoke bomonaki ndenge nini bakombata bagangaki awa balobi ete ya chichi na Lubumbashi asali plein na ya chichi na stade de martyr asali plein na stade Tata Raphaël asali plein pe ya chichi aza kosala kaka ba plein donc ndenge ezali wana ya chichi a gagné ba élection mais ndeko soki totali makambo bino bosalaki ba publicité bino bosalaki bolobaki ke ya chichi aza ko battre record alors boyebisa biso est-ce que bino penza boza penza na ya Tshisekedi azali penza na besoin ya kokende kosala kaka coalition na moto lokola Kengo Adondo ou bien Kamere po bolobaki déjà ke azo battre record ke kuna na Congo en tout cas kangi tous les quatre peuple balingi mais po botala ete boza komi fundisa kaka bino moko tala Tshisekedi bosoni asali o ndenge balobaka ete bapesi bokonzi bapesi moto bokonzi likolo ya mesa moto a préféré akita na se abanda kolia na se ya mabele eloko Tshisekedi asali na Kengo Adondo na Kamere bandeko soki otali malamu bato oyo nyonso tu lelo baza kosoutenir Tshisekedi lelo awa na poto bazali bato oyo basambwisa Kamere na ndenge ya kosakana te po balobi nini azali congolais te bazali bato oyo basambwisa meme Kengo Adondo na ndenge ya kosakana te batangela biso meme bakombo ya papa na Kengo Adondo ndenge azali tuchi banini kaka ba mobutiste oyo bazalaka na tango ya deuxième république lelo bakomi kobimisa basekele batanda Kengo Adondo mutaka nyonso tu baloba bafinga mais lelo bandeko pongo na ete toza koyebisa bino Tshisekedi azali na ye kotourne au rond akomemela bino rien de spécial même na kati ya Congo akomemela biso rien bandeko bino bokanisi tango bakombata balobaka ete bazali na bato ya mayele awa na poto est-ce que na expérience oyo bolobaka Tshisekedi azali na yango est-ce que Tshisekedi akoki koloba te ke bon ndenge ezali wana nayebi ete bakombata mosusu bazali baza na expérience tika na consulter bango na expérience oyo naza nango nasolola bango napesa bango mayele po ete lobi soki nazwi bokonzi nameka kotravaille na bajeune mais eloko ezali kokamwisa po bomona ete Tshisekedi azali très mauvais azali très dangereux mpo na nini bandeko bomoni bino moko na parti ya IDPS ndenge Tshisekedi abengani baancienne nyonso bomoni ndenge ake koluka bajeune a nommé ba jeune po nini a travailler na bango mais eloko nini ezangaki pe ndenge lelo bazoloba ete Tshisekedi futur président a consulter ba jeune combattant o bazali batangi o batomayele a banda ko préparer bango po ete ayebi ete lobi soki azui pouvoir bango bakoki koya na mboka a nommé bango pe ba travailler mais eloko ekamwisi bandeko tala bato bazali koboma nzoto bakombata bazali koboma nzoto na makambo ya kozwa pouvoir atiki bango akomi kokende korécupérer bakengo Adondo bakamere me bandeko nga naza koyebisa bino eloko moko bino bokanisi moto lokola Kengo Adondo
soki lelo ndenge Tshisekedi aluki boye basangana soki lobi Tshisekedi azui bokonzi bokanisi kengo adondo akolashe facilement po akoyela epe liste ya batu na ye akoloba ete bon tala boye batu na ngai bango nalingi baposte boye kamere pa koya batu na nga bango bapartio na mosusu koya mais sikoyo toyoloba ete ebongo ntango bakombata mpe bakotelema bakoloba ete biso vie Tshisekedi tosutenaki yo parce que na esprit oyo bakombata bazali na yango naza kondima teke un kombata moko akondima ete bapesa ye poste moko ya pambapamba mpo bango nyonso tu baza koshérir kaka baposte ya minene na budget contribution bamakambo ebelebele. Alors tala siko Tshisekedi bamakambo azali kosala bandeko oyebi teke o Tshisekedi asali ezali vraiment gifle oyo abeti bacombattant parce que bacombattant bamakambo balobaki ndenge basambwisaki kengo ndenge balobaki ete Mobutu asalaki erreur atielaki biso mopaya toza komona bino ndenge bato mosusu bazali koya bana ya mboka kutu bakongolais mpo kaka mwana ya mboka aza kosala kuna na Kongo aye awa bobandi koluka ye mpo bobeta ye mais tala ndenge kengo adondo aye boyambi ye lokola mokonzi rwandais oyo bobengaki tuchi bandeko kaka bango bakombata oyo mutu balobi ete kengo adondo batekeli bango mboka soki tolobi tobimisela bino bavideo bamakambo boloba bozali faux politicien alors ndenge ezali wana bose terre bolobaka lisusu te po ete ndenge ezali wana vie chichi soki Tshisekedi asakani na esprit na bino na ndenge akosakana te bino bokanisaki ete bokoleka Tshisekedi mayele boyebi teke Tshisekedi azali malin ayebi ndenge nini akoko kosala baje mpe muto tikali kidiba yango na mama Rosalie ndenge alobaki ete ezali ya solo Tshisekedi azali moto oyo ozali kosolola na ye mais asa timolela yo libulu ya kunda na yo to ya lilita a mesurer na ba longueur na ba largeur kayebi ko mesuraka boye mulai no ezali bona profondeur 2 mètres sur 4 donc asa sali ba makambu tu yo bosololaka nazozela kaka un bon moment po ete akunda yo na minute ndenge tozali koloba Tshisekedi asali mission na ye akundi bakombatant bamata bakita ta bagangi balobi bayebaka yango ete kengo adondo tango aye na poto awa asali conférence na ye pe bayambi ye botuni ye ba question donc botika makelele alors bato nyonso bogangaka boye rwandais botika ba histoire wana ezali so buzoba soki toyoki bino boza koloba babiloko bongo tokobanda koseka tokomona bino bozali ba comédien ba tintin bandeko bolingo tango nayebisaka bino ke Tshisekedi azali comédien bato mingi bakomprenaka te Tshisekedi aza na mission na ye mission ya Tshisekedi ezali tout d'abord à préparer avenir politique ya mwana na ye Félix. Deuxième point ezalaki ke batourne salama diaspora congolais bapesa bambongo po ete parti ya UDPS bazalaki na mbongo te mais tala kaka nzambe mpe azali nzambe ya mawa alobi ete bino baopposant congolais oyo bozali komonisa kaka bapepe congolais pasi tango bakei bakomi na Kinshasa bandeko kaka membre ya UDPS dokoli bambongo wana yango na epesaki perdema discussion tete na bango yango nomoni Tshisekedi ndenge tango ye a profiter lokola ye kozwa ba traitement na ye alobi pe bon asala kaka batourne azosala kaka même ronde oyo asalaki po yebi ete basala lisusu bacotisation bambongo ekota stratégie bandeko bakombata bazali koboma nzoto ya chiche zongisa ye na Rwanda baza koyemba banzembu mais nzoka nde na sese Tshisekedi ye moko azali kokende pa bato bazali koloba ete ba Rwandais Tshisekedi aza koluka bango na ndenge ya molili bandeko bosatendre na rien Tshisekedi akomemela biso kaka bato oyo batravaki na Mobutu oyo bayeba ndenge nini ya koyiba oyo bayeba ndenge nini ya kofalsifier bapapier mpo na makambo mboka mbongo ebima oyo bayeba makambo ndenge na ndenge donc Tshisekedi akomemela bino rien
donc ndenge ezali wana bozali koloba ete barwandais baenvahir mboka ntango Tshisekedi akozwa bokonzi yango akotravaille na bakengo na banani alors bokoloba lisusu nini donc tokoloba kaka barwandais yango bazali kaka wana po ete bazali kosala kaka mission na bango mpo baenvahir mboka mpo bolobi ete bino bolingi bozwa bokonzi mpo ete bolobi bolingi bozwa bokonzi mpo ete barwandais bakende bolingi barwandais te c'est bien bolingi barwandais te mais sikoyo awa Tshisekedi bato bino bozobenga barwandais ye wana azali kosala baconsultation na bango boyebisa biso donc koloba ete makambo oyo bino boyebisaka bato bokosaka na bino boza bacomédien baaventurier bandeko bato baza bato kolanda te baza batintin bacomédien bozela mokolo mosusu tokobongisa tokosalela bino émission oyo tokolandisela bino bavideo oyo bofinga Kengo Wadondo oyo bofinga Vital Kamerhe bolobi ete baza bapaya mais lelo oyo Tshisekedi apesi bango honneur Tshisekedi azoyeba te ke ndenge ezali wana ezala Kengo Wadondo ezala Kamerhe banyati ye na makolo bien yango wana ezali déjà première défaite oyo ezali kolakisa ete Tshisekedi jamais akozala président na mboka wana RDC makambo tozali koyebisa bino bokanga date ya lelo oyo nyonso Tshisekedi aza kosala eza bakomedi mpe ayebi na ye histoire Tshisekedi aza capable ayebi ke akoleka te aza capable mpe aza konégocie ayebi ke so Kabila aleki ou bien bapesa ye poste moko bo très important Tshisekedi aza comédien tozoyebisa bino ke Tshisekedi azali moto akolanda te tala soki ndenge bobengaka bato bakolabo les vrais kolabo eza Tshisekedi oyo azosakana na esprit na bino mais bokolongisa biso kala te tozokende na baélection ti baélection ekosila bozala bomata bokita bolinga te boyebaka ete lereisa koleka baélection ekoleka mais bato bino bobengaki bakolabo mais bozoyeba te ke bozwi déjà un grand kolabo oyo déjà aza kokamba bino ye nde akosise bino makila malamu bakombata mosusu oyo bawumela na poto oyo bazalaki koespere ke pouvoir échanger mpo bazonga mboka bokokoma bampaka awa mpe bamosusu ndenge ezali wana na bachateau rouge lokola eza nango permis bamosusu bakobanda kotindela bango batondolo na bakongo bakobanda koteka yango na chateau rouge okomona mpenza mutu nani ne tondolo yango tondolo mpo tomonaka yango na chateau rouge soko okei okomona ndenge bato batekisaka babiloko yango wana ezali pasi mpe mawa bandeko komona ndenge nini Tshisekedi azali kosala kodrible bakombata lelo bakombata bakoloba lisusu nini ebele bakomi kaka koloba na sese basiliki ndenge baza na bandeko makambo to ezoyebisa bino ezali ya solo bakombata ebele basiliki mais bazoloba yango kaka na sese mpo bazobanga soni ebele kutu bakomi koloba ete en tout cas soki nani Joseph Kabila aleka na ye kaka mpo tomoni ete tozotraite kaka na bacomédien bandeko nakolakisa bino ete Tshisekedi azali na ye kaka moto oyo aza yanke ya kala me bato mingi bayebaka te bandeko oyebi soki okei place nyonso tu oyo na esika babengi église soki olataki chapeau avant ya kokota na église eloko ya liboso il faut longola chapeau na yo respect pona nzambe jamais okoki kotika chapeau mais eloko ekamisi biso Tshisekedi na Canada akene église catholique atiki chapeau na to bande komona kuta ta Mobutu Mobutu azalaki na chapeau na ye oya bande kolata mais soki alinga kota na église Mobutu azalaki tango nyonso kolongola mais Tshisekedi alati chapeau ne baneliti suka oyebi ke kamwisinga elekeli ngai na ekotala na lobia vioyo azalaka na yankakala donc tokanisaka nde vrai mutu tala yango nazoyebisa bino bandeko bato babomi Congo kaka bato bozobetela lelo maboko bato bozoloba oya chichi oyo balide kaka bango wana nde bato babomi Congo bato mosusu te
Vraiment ezali kosala pasi pe mawa. Tshisekedi image oyo bato ndenge bayebelaki honneur oyo bato bayebelaki lelo penza akomi moto oyo moto nyonso to akomi kofule na se ya makolo mawa. Valeur esili baye comprendre ete Tshisekedi aza na ye vie bisenga baye comprendre ba tourner oyo nyonso azosala azoluka nde balar bandeko makambo tozoyebisa bino ba combattant tosololi na bango na telefone bango moko babengi biso balobi ete vraiment to féliciter bino toye komona makambo bolobaka malgré to bengaka bino bato maboma mais toye komona ete makambo bolobaka ezalaka vrai. Tshisekedi gesto ya sali ya koyamba kengo toye komona ete azali koempoisonner biso petit à petit ba combattant moto balobi yango pe ba combattant belé balobi ete en tout cas jamais tokoki lisusu kosupporter vieux azali assassin na ndenge ya kosakana te bandeko bomoni sikoyo kaka ndenge abisalaki bino je bandeko aye na aéroport afietami aza kokengidila bino na nini oyo na bavitre kaka na baje oyo na asakei bomoni baje yango deja se bandaki ntango ayaki na poto me bino nde bokomprenaki te ndenge ezali wana ndenge bobande koloba ete bokeba na bato bakouta Kinshasa na gouvernement soki bayeba yaka na bapoison mpo baboma biso bacombattant te poison na bino ekouta Kinshasa te ndenge bobande kokanisa poison na bino ezali ndete Tshisekedi nde moto asi aprepare yango aza koempoisonner bino petit à petit bandeko vrai collabo histoire ya bakolabo Tshisekedi nde clôturer yango un vrai collabo pona ba combattant ezali Tshisekedi yango wana toloba sikoyo tango Tshisekedi soki azwi bokonzi lelo akotravailler na bakengo akotravailler na bakamere alors siko ba combattant bakoloba nini sikoyo pona bato oyo bafingaki pona bato oyo balobaki n'importe quoi pona bomoto na bango ezali mawa pe soni bandeko na kosenga papa botamba kuna na régie atiela biso babilili mwa extrait botala ndenge nini Tshisekedi aye na église akoti sans même alongola chapeau moniere na ye atiki yango ebandeli ti suka alors que na église avant kokota il faut kolongola chapeau na signe ya respect bandeko kokamwa oyo ezali basigne ya nzambe azali kolakisa biso ete type oyo donc vieux oyo aza ne yanke bon s'attendre na rien aza ne yanke bandeko ba bolingo na kosenga na papa botamba tiela biso babilili botala ndenge nini Tshisekedi aza ko déshonorer même nzambe donc basali ya nzambe na nzambe moko pote aza kokota na église na chapeau na ye monière alati sans même alongola kokamwa ba image s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu vient toujours nous toucher dans notre vie de tous les jours. Elle est comme une épée tranchante et elle nous pousse à transformer notre vie. Nous l'avons élevé, nous l'avons bien accueilli dans notre vie. Mais nous nous rendons compte que nous ne sommes pas toujours fidèles à ce que le Seigneur nous demande. Nous ne sommes pas toujours au service de son peuple, au service. Bandeko babolingo bino moko bouti komona ndenge nini Tshisekedi auti kokota na église et bandelti na suka sans même alongola chapeau. Oyo ndenge luambo ayemba ozalaka na yo très impoli ozalaka na yo très impoli po nini
pona nini osalaka bongo okota na église olongola ekoti te donc oyo nzembo oyo lombo ayemba yango na tozali koyebisa bino boye bandeko bacombatant bolamuka boya topesa na mayele botika koboma na pour rien bapoliticien baopposant nde moto bazali koboma biso me bazali na basekele na bango na sese boya tosangisa mayele tokende kotonga mboka boza kolekisa temps pour rien Tshisekedi ndenge azali wana azali na baje na ye azali kobeta ya sese mais bandeko bokanga date ya lelo parce que mingi balingaka koloba vérité te mais biso tozali koloba combattant moko alobi boye oyo tosololi na telefone alobi boye bandeko ya radio Zoomel mil naza koyebisa na bino ete elingi koloba te lokola tozali kosolola tokomi bamime toyebi ete bato na bato baza na kana bango mais lokola bino bozali bato oyo bolobaka nasengi na bino botransmettre message oyo po ete soki nayebisi yango na bato mosusu bakolekisa yango te combattant wana alobi boye alobi bacomprendre déjà que Tshisekedi azosakana na esprit na bango mais Tshisekedi a continué kaka ndenge aza kosala mais ayebaka ete soki makambo bango bazolinga esimbi te mwana na ye nde moto akopaye cher donc Félix Tshisekedi alobi ete po ete ezali na bamakambo mosusu nakoki koyebisa bino te ezali bamasolo oyo tobeta na ndenge ya kati mais eloko biso tozali kozela kaka se moko alakaki biso victoire il faut akokisa yango soki akokisi yango te mutu akopaye cher mwana na ye Félix Tshisekedi et puis balobi ete bakosandrume to bakosasa babiro nyonso tu ya IDPS oyo nyonso bakomona ete azali mutu ya IDPS bakobeta ye na ndenge akosakana te balobi ete vomie batika bato ya PPRD ke babeta bato ya IDPS wana ezali message oyo nazali kopesa bino bandeko nazali koyebisa bino ya solo nazali koregrete mingi po ete ntango nazali kosolola na ndeko wana nazwaki occasion te mpo na enregistre yango ke nalekisela bino ndenge tomesana kosala wana ezali message oyo un combattant apesi biso avandi na Belgique ndenge Tshisekedi azali wana bandeko bazali kodeteste na ndenge akosakana te bacombattant mingi bakomi koloba na cc baregrete mpe basiliki na ndenge akosakana te balobi Tshisekedi asimbisi bango touche balobi bakoki koexplike bango bamakambo nyonso me eloko Tshisekedi asali surprise oyo asali bango yake kengo adondo aya bakutana vraiment baregrete et puis balobi susu bango baregrete mpo nini bango bayebisaki bango ke kengo nde mutalukaki vie chichi mais baye kocomprendre ke kengo adondo alobi te Tshisekedi nde mutu asalaki to aluki nani kengo adondo balobi quelle humiliation bandeko nanu boleli te bokolela bien oyo eza kaka ebandeli tolobaki ete tokotya bino contre miri ya makwanza mpe tokonguruta bino kala te histoire elingi kobongwana oyo bolobaki ete ya chichi nde asimbi terrain na kini ndeko soki ngai mutu lokola ngai nayebi ete na Kinshasa kuna bato balingi nga nasimbi terrain nakangi terrain naza sur na ngai mpona nini nakokende koluka susu coalition po wana deja nayebi ete naza populaire nakoluka susu nini mpo bato basangana me okomi koluka bato na molili na Kinsweki bandeko aza koluka bakamere nde bakengo na Kinsweki bakombata bayeba te bakombata basutuka balela okamwa bandeko histoire yango ebandi malamu boyebaki Tshisekedi te bokoyeba ye bien vie matamata bokoyeba ye bien bokomona ndenge nini akosala bino boyebi histoire oyo ya pilipili na matamata ya histoire otango tozalaka bana mike boyebi ndenge ezalaka ndenge pe histoire na bino bacombattant ekosuka mama Rosalie nazongiseli yo maloba merci mingi papa Roger mpona kozongisela ngai maloba oyo mpenza tokoki koloba ete Tshisekedi alesi bacombattant mbika akosi bango boudin blanc bacombattant balie balembuli mpe misapi na suka na yango Tshisekedi ayebisi bango bana na ngai
oyo wana bouti kudia ezalaki bude blanc te ezalaki ndembika bakombata baleli bandeko makambo euti koleka boespere na une vie meilleure te na kati ya Congo. Soki ndenge bino bolobaka ete bapaya bazali kokota kote ya RC bazali kosala mobulu, lelo oyo tokomi komona kaka bakongole oyo tozali kobenga balider bango nde mutu bazali kosala bamanevre mpo nini bazwa bambongo na bango s'enrichir. Bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko, il faut boyeba yango ete ndenge tozali na kati na poto awa tolobaka yango ntango nyonso mpo Kongo ebonga esengi kaka te cerveau ya Tshisekedi. Mpo Kongo ebonga esengi ete ye moto oyaki na poto awa ozwi implice yaka na yango, ye bazwi implice yaka na yango, tosangisi yango tolobi bo tokende na Kongo tobandi kopesa ba implice na biso wana mboka ekokende liboso. Lelo oyo Tshisekedi azali koloba ete ndenge ezali wana ye alingi akomisa Congo un pays de droit, mais ndeko il faut mituna tango ye moko azalaki na epoka Mobutu ministre azalaki ministre ya justice, droit yango tomonaki yango wapi? Po ete ezalaki kaka aza kosigner bapapier mpona kopesa occasion Mobutu abomaka bato oyo alingi koboma, Tshisekedi kaka kosigner nde wana nde alobi ete alingi akomisa Congo un pays de droit. Yango wana tozali koyebisa bino bakongole botika kolala pongi, tolamuka na ndenge ete tosangisa mayele totonga mboka, totika kola po ete ezali soni tango bozali koganga biso bana mboka bana, mais Joseph Kabila azali kotonga mboka po ete bino malgré bozali kosala neti bozali koignore, mais mokili ezali komona pe bato bazali kozokozio kokende na Congo bazali kokamwa, Congo ezali kobongwana. Tshisekedi akomi na ye kaka na batekniki ya lokuta bandeko, me bino bolobi nini? O totondisaki stade Kamanyola, totondisaki nani stade Martyr, totondisi lisusu stade ya Tata Raphaël mpo na kolakisa ete bokoganye baélection. Mais c'est bien. Ebongo ndenge nini lisusu boya na poto bokomi kolela bokomi koluka bato na Kinsweki po ete bosangana. Bandeko wana nde ezali réponse oyo bozwi indirectement ezali kotalisa ete Tshisekedi azali na ye populaire na kati ya Kinshasa te, na kati ya Congo te. Po ete soki azalaki populaire ye moko ayebi ke terrain ezali moselu. Tango toyebisaki bino botiaki biso tembe, sikoyo ebandi komona nakomi koluka bato na ndenge ya Kinsweki, aluka kengo mabe, aluka nani kamere mabe. Bakosi biso balobi nini? Oh non, bato ya IDPS omoni kutu bakengo bakomi koluka ya chichi bosambwe, mais tango kengo adondo afungoli monoko alobi te ngai nazalaki na ngai na États-Unis baluki ngai na Tshisekedi na ndenge ya kosakana te. Alors que Tshisekedi na ebandeli alingaki asalaki grodo bakengo baloba ete tosangana, IDPS ezali parti oyo tokoki kosangana te, atomboli mapeka. Yango na omoni ete ntango kengo alobi makambo mo ebele Tshisekedi ayoki soni mutu na ase kaka boye. Eza soni bandeko, botika tozali koboma na pour rien. Botika meme bandeko na bino ba musicien bozali koboma bango pour rien. Tala bato bazali koboma Congo malamu kaka ba Tshisekedi baza kolia bino mbongo et puis bazali koyokana na ndenge ya sese pe bazali kolia ba mbongo kote mosusu. Bofungola miso bandeko, makambo tozali koyebisa bino bozwa yango liseki te. Lelo na banzi ete nazali na esengo po lelo ndenge nakomi komona bakombata bakomi kobenga biso pe kopesa biso meme raison. Malgré lokola bato yango balingi te to prononcer bakombo na bango, problème ezali te, mais toye komona ete mosala tozali kosala Nzambe akomi kondima yango po ete peuple akomi ko comprendre.
baye komona ete Tshisekedi azalaki na ye comédien azali vie moko azali kodistraire bango mpe baye kofélicité biso balobi même émission bosalaki bolobi ntango autaki aéroport aye balobi ke vie ajoue mpenza na comédie moko ezalaka te baza koloba ete bamakambo mingi oyo papa Roger na mama Rosalie bolobaka lelo tokomi komona bilembo bozalaka na raison bomoni bobengaki biso bato ya maboma orke kaka bato bino bozali kolanda kobetela maboko o lider o chichi nzoka nde bango nde balingi balakisa bino sikoyo liboma na bango ndenge ezali bandeko pongo po ebonga Tshisekedi te botika komikosana lelo makambo Joseph Kabila azali kosala na Congo est-ce que Tshisekedi aza na gouvernement Tshisekedi asali na gouvernement ya Mobutu Bambula na Bambula asali nini atiki nini na Congo ata elsini ata elembo ya pamba atiki nini bomonaka mosika bandeko bomonaka mosika baza kodistraire bino aparticipe na baliwa ya bato ebele Lumumba biso toyebaka kaka ete Lumumba ntango akufaka Mobutu nde azalaka complice mais lelo avenir eye kotalisa biso ete Tshisekedi mpe complice baza kokanga Lumumba Mobutu atelemi Tshisekedi na nsima Tshisekedi aza koparvenir même koseka bomoni bandeko mpona koyebisa bino ete bacombattant réfléchir bokozala kaka bato moko bokobanda kobebisa bambongo na bino na bahistoire ya lokuta bopesa mbongo bopo ete Chichi alingi asala boye bopesi bambongo nzoka nde Chichi aza kodrible bino kaka aza kodrible bino ndenge moko lisusu Roger Lumbala lokola sa yebeki ete bakombata bakoma na systeme ya kobimisa mbongo facilité mana makambo ya mboka ate kosala bozobe esala ngando amitie moto na radio na ye ayebaki kaka ete bakombata bakozongisela ye ya plus bandeko tango aye na poto wa déception soko olandi na bainterview na ye azoloba ete bakongole kaka koloba mais soki ekomi likambo ya kosala bakokaka te ngai nazikisi radio ya nani apesi donc ye Roger Lumbala bande kosatendre ete bapesa ye combien bamillion kaka na baje oye moko asali ya kotia moto bandeko nzambe akomi kosukisa bango kokamwa neno tokamwa ete tokokamwa bandeko makambo oyo ezali yawa eza moke te radio Zumel mil tolobaki ete tokobanda kobimisa bango polele tokolakisa bino ete bato bino bobengaka bakolabo bose trompaka piste mais bavrai kolabo bazali kati na bino bango nde bozali kobenga bango balider mais bokoyeba nsima bale Tshisekedi azali kobetela bino bokokomprendre yango nsima nano boyebi te bino bozokanisa ete Tshisekedi aza kobeta balon mpo ekende liboso nzoka nde aza kobeta balon aza kozongisa yango na nsima bino bozokaka ya chichi zongisa na Rwanda azongisa nani na Rwanda ye moko akozonga na kabeya kamwanga kala te kokamwa bandeko lelo bato nyonso to babandaki kosala makelele na bainternet mpona koloba kofinga bakengo banini bakoti mai soni ya ndenge wana bandeko lelo soki okeye epai ya bato ya radio buka lokuta bakomi koloba ete Ngwanda azalaka na raison omoni balobi Ngwanda azalaka na raison mpo ete Ngwanda asa yebisaki biso ete Tshisekedi azobeta bakombata dada tala bango na bango bakomi kotalana eye mabe tala bango na bango bakomi koswana eye mabe tala bango na bango bakomi kolela eye mabe ombuta Chichi keba ombuta Chichi keba kokamwa nano boleli te bokolela bien bandeko ndenge ezali wana tozali koyebisa bino boye ebongi malamu bosala keba bozala prudent bandeko bazali kosakana na bino mingi basi bamoni ete libulu ya mbongo ndenge nini bakobanda kolia baza koya kokosa bino badiaspora bambongo ezobima tala Roger Lumbala yokanisi voyage oyo Roger Lumbala ayaki
ayaki na système ete asi akalikile na ndenge na kokutana na bakombata akalikile ta me ntango akomi amoni te Teresa Mobulu me landa sikoyo na bainterview na ye ndenge akomi koloba oyo bakongole bazali kaka bato balobaka me soki ekomi na ntango baaction basalaka eloko te ngai nazikisi radio na ngai nani yango ata asali ato bandeko mpona koyebisa bino ete abandaki deja konie meme mwa baede oyo bapesaki ye sikoyo akomi kolakisa yango vis-à-vis kokamwa bandeko nano bokamwa ete bokokamwa radio Zumel mil tokotia bango contre mili ya makwanza tokonguruta bango bakombata oyo baesperaki te soki vie chichi azwi bokonzi tokozwa baposte boye tokozwa baposte boye bomoni sikoyo Tshisekedi akomi kokende kozwela bino bakengo badondo banini bomoni place bitumba na bino sikoyo ekobima ntango kengo akozwa baposte très important Vital mpe akozwa baposte très important bapesipesi bato na bango bino bakombata bokoya bokoloba ete biso tobundaki tosalaki boye ebongo Tshisekedi ndenge nini apesi nde place bitumba ekobima yango na te les rais azali ya nzambe ba peuple congolais topesa ye chance a continuer bokeba baaventurier oyo bazali kokosa bino bazali kolia bino mbongo Tshisekedi azali na ye kosala eloko te azali kokosa kaka tolobaka yango ntango nyonso Tshisekedi azali kaka lokola léopard oyo asi akufa lokola léopard wana asalaka rage na village aboma bato batikala na kobanga sikoyo léopard tellement asi akomi mokolo minu esi elongwe manzaka pe elongwe mais léopard akoma kaka soki azorode kaka pembeni ya village bato ifo bapakata léopard bakimi me bayebi teke minu esi elongwa na manzaka esi elongwa nde makambo tozali komona epai ya Tshisekedi yangoyo bandeko bolingo na banzi ete bozala kaka bisika bozali pe tokolobela bino bamakambo ebele oyo etali mboka na biso me boyebaka yango ete bandeko bakombatan balobi ete bazali lisusu na confiance ya Tshisekedi te oyo biso topesi message wana mpona nini po ete babengaki biso balobi ete biso tolanse toloba yango po ete soki bapesi na baradio mosusu bakoloba yango te bomoni lelo radio Zumel 1000 ezwi valeur nzambe akumisama atandele na banzi ete radio oyo ekokota na histoire ya badiaspora congolaise nyonso oyo tovandi na mokili mwa poto radio oyo un jour bakolobela yango ndenge lelo bazali kolobela lingala facile pe ndenge un jour bakolobela radio Zumel 1000 na mokili mwa poto po ete ndeko il faut koyeba yango tango ozali kosala mosala ya kopesa sango kolingaka te bato bamanipulaka yo po ete obombaka bainformation mosusu te esika ezali a loba a esika ezali b loba b tala lelo lokola basi bango moko bakombatan bakomprendre ke baradio wana mosusu soki bapesi bango message ekoleka te me babengi biso na kintsweki ngai mama Rosalie ndimaka teke un jour bakombatan bakobenga biso pe tosolola bapesa biso pe sujet na bango mpo tolekisa nzambe ekumisama zwa lokumu nano boleli te bokolela radio Zumel 1000 tokonguruta bino contre mairie ya makwanza bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino babande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini